Bonsoir. Tata Boni. Epile. Ça calibrage te. Et na si ça ça calibrage te. Na boni ko na on zona déjà tali ya calibrage a pas na stade. Sambo. Sinon ça non calibrage ça. Équilibre en ambiance. Bengae asimbeli chumbo yosa. Ah, faut que tu comme. Oh, sikoyo ngata biso tellement kosala na video ya caméra banini donc oyo sikoyo eza été moins facile quoi osala yango na caméra osala yango como bon oyo eza professionnel c'est normal professionnel DJ est professionnel. ye caméra nasala na par rapport ya quoi on a ngana on est bâtiment bakende nango tourner banzela bamatériel bakomisi te wana zo calibrage ya automatique omoni na tile beso wana finita crrr ye mwasa ye
Dépa. Babetika hakuna sile. Babetika hakuna.
etika dengi nosaka libaji lama bakotana ezana bakongo na fongoli yango te
Ça fera cette musique avant les journalistes. Dans la salle, l'angle de corps. Elle est là. Elle part à ce moment déjà dans la salle et que ce moment est plus douloureux. À l'instant, nous demandons le pasteur qui est kimbaliste d'approcher pour la courte prière. Le pasteur kimbaliste qui s'approche pour la courte prière. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. DJ, musique. Voilà, nous allons tous les tout honneur. Nous allons commencer par la prière. Nous demandons
à la révérende Maman Mata pour la prière d'accueil. Okondela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo nzambe na biso tozongisi matondi na bolingo talisi lisusu katikati na biso ya mokolo malelo lelo le 8 mai 2025 cadre oyo tobo cadre oyo eyambaka bato ya ndenge na ndenge pe esalaka makambo ebele ya bafete mais lelo oyo biso nyonso tozwami awa likambo oyo ekomeli biso toyambi invitation ya mama dada na ntina ya liwa na ye